Bonne fête à tous les fidèles et sympathisants kimbanguistes partout où vous nous suivez à travers Presqu'île Kamba officiel. Nous sommes bel et bien mercredi 10 avril 2025 en Kamba Nouvelle, Jérusalem. 10 avril 1960, 10 avril 2025, cela fait exactement 65e anniversaire du retour triomphal de la dépouille de Papa Simon Kimbangu, père fondateur du kimbanguisme à son village natal Kamba. Et c'est toujours la même date qui marque la création du mouvement social de la surveillance kimbanguiste MSSK en sigle. C'est une date de l'Église en général, mais elle est dédiée plus particulièrement au mouvement social de la surveillance kimbanguiste et la chorale Yeluselemi. Aujourd'hui, c'est la première journée. Tout à l'heure, là, nous avons suivi la marche joyeuse qui a été organisée à cette occasion. Maintenant, c'est l'heure de l'adresse du numéro 1 de l'église kimbanguiste, sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani. Suivons. Sola kwa se ye mwana tata mwanda velela twena mpeti ntwadi ye mpangeto mwana omasemeto tulombele kwa mpangeto watutela mana beto mpangisa kumulibundu tokuvana kyambote faki
Bika twakubija no moko twavana pange tukyambote munkumbwa se ye mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela pange to lendele ko kuvwana muzola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela twena pekintwadi ye ngudi zeto bamama bawu bakalanga bimpovela byetu ko masemeto tulombele ko bamama lo tutela mana betu bana beno tolvana kyambote faki tokubika no moko twavana ngudi zetu kyambote munkumbwa se ye mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela bamama lulendele kuno vwana musola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela tulwe kiva kikada kyansuka indhangu tutele misanga tata nzambi waisivwanda kindwadi yebeto bana bande baminsumuke kuntyantango silulu za mfumo to Yesu Kristo okwenda kakwenda kenda kutulombela sadisi impeve ya ndongo ya kedika ilemba nitsatambula ensilulu za mfumo to Yesu Kristo zizilungana na mubeto wakulumuka yewena yetu kindwadi na telu bukya unu tata Simoni Kimbangu wena yetu kayo yeleko yekakano kenepenituko buka kadila ibukana tata manakala kariyandi nzambi yantekila kayenako nzambi nalanda kunimandi peka yenako luvuva mulututitomba yandi ukutuvana loka wankakako tulombele kwa sedieto watutela mani betu bana bakutokuvana kyambote faki
Bika tokubitelo moko babana tata zambi yamote mukungwa seke mwane tata mwana bela mukungwa seke ye mwana ye tata mwana bela Edito wanza mbito tata mwanda vilela beto bana bakutokolombela bakafulu watu sikidikisa Mama mute Tusamba ensambu za mfumu wetu Yesu Kristo yezola kwa nzambi wasiditu ye untwadi ya mwanda velela bika kalanga yetu tuka kwa yelevu seye mwane mwanda velela. Amen. Na kumba tata mwana pe tata molimo santo tulanda ki matei na biso mama motei mta te ya ki biso abandere na banzemba baba Yuda kena mibeko kanane ya suka toyoki tobomba tosalela pona mukolo na tobika batata batikela ki biso makamu misatu bolingo, mibeko, pe misala. Tuzali kotonga lingomba ya tata molimo santo. Batikela kibiso mukumba ya kotonga Yerusalemi. Date ya lelo toyebi yango nini ezalaka. Pasi ya tata molimo santo. Comme à Kinshasa, va décider faut qu'il y ait l'écolo. Pour nous la masua na baoba o izaki na bichi ngobela. Bakangi ba chaîne, kingo na makolo. On dirait mutu asali mabe, on dirait mutu aibi.
kasi ayebisi bamindele ndenge nazokende boye naya kokangama makambo nyonso lokola nasali mabe kasi ntango nakozonga bokokomisa nga lokola roi bahonneur nyonso elelo soki totali na 60 bozongi nzoto ndenge papa fuma longo akendaki kozwa banzoto emonanaki ke mokonzi monene mpona nini bamindele babangaki balobi tokokokende na niongo na ye te soki tokokisi mokano te bakende kozwa ye te biso tokozala na niongo lelo bagauche na Yerusalemi ezaka programme na bino mutu na munu ndenge tonimelaki tata molimo santo tozali bacroyant bamouvement nyonso tosalaka na lingomba sika nyonso ozali yebaki tozosalela tata nzambe lobiko na yo komonana biso nyonso sikoyo toye kotonga Yerusalemi mpona bagauche tolobi boye ndako na bino oyo eza na 4 maison botikala kotala yango mpe kobongisa yango tozongela misala nyonso ezala jeteki mpe ndako na bino botala yango bosala mpe misala dirigeant mpe bozali kuna mpona nini mopepe ozoyela biso mutu nyonso alingi kaka aya na Yerusalemi mpona nini ntango ekoki totali mpe mama mwilo oza na misala kosala Europe badortoir boya kosisa yango bino bagauche geriti bandako na bino ya mike mike boya kosisa yango bato nyonso baza na programme kotonga Yerusalemi misala nano mosilisi te boya kosala ntango tokokoma na 2026 na bamvula eza koya liboso tomoneke nkamba ekochange lelo tozobunda nano na memorial tobosana te kobendela biso mpe makambo mingi bavisitere bakoya ebele oyo ayebi ke koko na ye akufilaka na likambo awa bakoya to tata na ye mama na ye bakoya kotala ekopesa biso makambo ebele ya kitoko tozomona ne tozosala eloko te me toza koleka oyo bamipesi na makambo oyo ya tata molimo santo oyo nyonso batata bazaki koloba na biso ekomonana ekosalama mingi balobaka ke ezowumela kasi likambo nyonso eza na ntango nango mingi mpe balembi bazongi nsima oyo atiaka na elikia na nzambe na ye mpe kobosana ye te toye kosala misala toye kotonga mpe na koloba mingi te mate esi elekaki banzembo si toyembaki ntango toza nango ntango tosalaka mosala soki oke na bakimbangiste banda tongo ti poko bazaka kuna oyi ntango wana nde tosalaka misala mpona lelo
ndenge baloba na biso na tongo programme ezali ke lobi oyebi oyo tosalaka komona na tableau ti awa na nkamba na ba 18h oyebi ndenge tosalelaka vendredi bakado samedi tozali awa leta ndenge apesi mikolo vendredi samedi dimanche toyebi ke bato baprofite bakoya mingi biso mpe toprofite po ete ezali ferie tosala mpe misala tozali bavolontaire oyo aza na makasi na ye o brike bazobeta babrike kende o kuna baza kule nsima kende misala nyonso bamaso bazosala biso mpe tosimba yango mpo na lelo tosilisi na nkombo ya tata mwana mpe tata molimo sanza amen. Bika tokubike no moko twatonda lusiku musu tutambuli kwa tata nzambi munkumbu ase ye mwana tata mwanda velela munkumbu ase ye mwana ye tata mwanda velela